Bandeko balandi ya émission na biso magazine na biso de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Na souhaité bino bienvenue pour na édition na biso oyo ya Lingala. Lokola boyebi ke tozalaka soki tosali teme boye na français toye koloba yango mpe na Lingala oyo eza monoko na biso oyo bato ebele baza koloba yango. Nde lelo toye lisusu liboso na bino tosouhaité bino bienvenue. Tolobaki la fois passée ete mboka na biso eza kobela maladie ya liboso biso tosilaki komona ezalaki baantivalere ya mibale. Tolobaki kozanga vision epai ya baoyo bazali kokamba ezala bamboka basosiété bitelo bana na classe baoyo nyonso baza balider kobanda 60 ti lelo vision moko ya solo bango bazalaki na yango mpona peuple to mpona mboka tozomona yango te. Yango wana mboka eza kotambola eza kobela parce que meme na libota meme na église vision ezalaka. Vision wana nde etambwisaka eloko, nde epesaka programme, nde epesaka baobjectif. Oyo biso mboka kobanda 60 tozwa indépendance ti lelo tozo comprendre te bato nyonso oyo batombama ezala baprésident ezala ba DG ezala motu na motu esika batia ye aya wana kaka mpo na kosala mosala oyo eza ya intérêt général te. Yango wana tolobaki ete po totelemisa Congo tobikisa Congo il faut toapprendre kosalela intérêt général, kosalela mboka, kosalela bana mboka, kotia intérêt na yo na famille na liboso te. Nde ezalaki oyo touti koloba na bavideo na biso esiko outi koleka. Kasi lelo oyo tozozongela kaka lokola tolobaki makambo oyo ya kozanga vision na makambo oyo ya antivalere tokozongelaka yango mbala ebele parce que eza biloko ebele ezali na kati oyo ebomi mboka oyo evandisi mboka na se oyo etindi bana mboka lelo baza kolelalela. Lelo toza kolobela makambo oyo etali salaire lifuta soki moto asali eloko oyo bafutaka ye na mboka na biso kobanda 1960 ti lelo mboka ezalaka na salaire ya malonga te. Oyo biso tobengi yango salaire ya misere, salaire ya pasi nde efutamaka na mboka oyo. Na ndenge ya lopoto tokobenga yango ezali antivalere parce que ezali exploitation ya moto, exploitation de l'homme par l'homme. Exploitation de l'homme par l'homme na ntango ya kala baza kobenga yango lokola esclavage. Osalisi motu mosala tanto boye kofuta ye tanto ofuta eloko eza elongo bani te. Eza esclavage, eza exploitation ya motu aza koexploite motu na ye moninga na ye motu epekisami na mibeko. Bongo epa na biso salaire bafutaka biso eza salaire ya misere mboka mobima. Et depuis tozwa indépendance ti lelo oyo salaire ya malonga ezalaka te, politike moko ya salaire oyo batia ezalaka te. Oro mpo totombola mboka esengeli toyeba valere ya mosala oyo bato bazosala tofuta bato malamu parce que salaire eza eloko nini. Salaire na kati na yango selo mibeko na biso il faut permettre motu a vivre. Elingi koloba te salaire il faut tenir compte na nini situation ya vie ya mboka coût ya vie. Lelo oyo basalaire bazopesa bato quel que soit niveau ozali à part bapoliticien okoki te kofuta ndako malamu, okoki te kolia malamu, okoki te kofutela bana nao klase ya malamu, okoki te kosoigner bana nao malamu, okoki koboma parce que oyo babengaka salaire ya malamu elingi koloba motu fo akoka biloko nyonso wana akoka komiprendre en charge ye na libota na ye mpe azala ya mesure ya koéconomiser. Babengaka yango na français salaire décent. Lelo na mboka na biso bato kaka oyo bazozwa salaire ya mwa ndenge wana eza bato oyo baza na badepute basénateur bao baza na bainstitution. Yango ngai ntango namonaki président Sikaye Félix Tshisekedi apesi na cabinet na ye baconseiller na ye bato nyonso salaire ya kitoko. Nsima na yango toyoka salaire badepute bazozwa basénateur bazozwa. Ngai nasepelaki namonaki mabe te, nasepelaki mpenza mpe na félicité ye. Babitala sikoyo Congo azwi président oyo ayebi valere ya mosala, ayebi ke moto abikaka na mosala na ye ke désormais congolais akobanda kovivre na oyo uti na motoke na ye na mosala na ye asali. Nasepelaki makasi mpe na félicitaki ye parce que depuis 60 basalaire ezaka na mboka oyo te. Mais eloko ekamwisaki ngai ke président akanisaka kosuka ti kuna na se nyonso apesa bato basalaire ya ndenge wana mpo bato bavivre na motoki na bango. Namoneka président asukaki kaka kuna
cabinet na ye badepute basénateur soki kaka bato baza na institution politique kaka bango nde namoni asuki kuna nde yango mpenza epesaki nga mwa susi awa bone kosenga président ya république eloko oyo bandaki kosala kuna na likolo na gouvernement oyo toza nango bosala makasi oyo bosalaki yango mpona kozwa salaire wana mpona bawana bato nyonso mpe bobongisa salaire ekoma salaire oyo permettre moto aprendre en charge famille na ye salaire oyo permettre moto mpe aéconomiser lelo tozolobela makambo ya salaire ya misère oyo baza kofuta na mboka Congo toye kotelemela salaire wana ya misère oyo baza kofuta bato bakosala me lifuti ya malamu ezali te tala na mboka na biso bandeko na biso baza kosala epai ya baindien epai ya bapakistanais mbala boni bakiti na balabala basali bagrève baréclamation po ete lifuti na bango condition ya travail eza mabe mpe lifuti na bango ezali mabe meti lelo eloko moko ezobongwana te mbala boni bafonctionnaire ya l'état basali bagrève korevendike baloba totia mbudi te boyeboye baaccord na gouvernement mais situation ya fonctionnaire mpenza po échange tomona ke lifuti na ye ekomi ya malonga ezomonana te boni baminganga basalaka 12 ans ya classe ya 6 ans ya primaire 6 ans ya secondaire kwa biso nyonso azwi diplôme d'état soko bakei na université mpona bango basalaka 7 ans biso bamosusu licence na biso ezalaki 5 ans me ya bamunganga ezalaka 7 ans elingi koloba ke mpo moto akoma munganga na système oyo tozali nango na Congo awa ifo asala 19 ans ya kotanga osisi 19 ans na yo wana ya kotanga oye kosala bazofuta $500 en francs congolais elingi koloba mpe ntango mbongo eza kokitaka bavaleur wana badolare ezomata $500 wana etikalaka bongo na francs congolais ezokitaka baminga yango basala 19 ans ya kotanga kosala leta afutaka bango mbongo wana nazoloba awa soko baminganga wana batali totangi klase monene boye biso nde tozokipe na sante ya bato tosala nini nayebisaki bino ke avant après indépendance mboka na biso ezalaki mboka ya lokumu oyo systeme na biso ya sante ezosala ke bato bazouta afrique du sud na baboka mosusu bazoya bango bazosoigne bango awa ntango wana mpe nano tokomi na baminganga ebele boye te me lelo tokomi na bana na biso ebele ya minganga oyo batangi mpe baza na mayele ya solo metala salaire ya misère oyo baza kopesa bango batali boye ndenge nini tokoleisa bana ndenge nini tokofuta klase ya bana bandako ya bato tokofuta tokosala ndenge nini baminganga bazwi décision bango moko ya kose débrouiller que basala baclinique na bango privé bapolyclinique privé et permettre bango bacomplétaka salaire ya misère oyo l'état aza kofuta bango esali ke baminganga bamipesi na bapolyclinique na bango wana rendement na bango modele na bango kosala na bahôpital ya l'état esali ke hôpital ya l'état ekiti mpona nini bakomi komikabola ata yo moko nga napesaka bango raison yo moto moko na moi oye kosala na hôpital ya l'état na poko ati bututaro ozosala na hôpital ya yo ya privé mpo ozwa 100 francs oyo akokomplete soki l'état apesaka baminganga na biso salaire oyo esengeli bango bazala nango balingaki bamikabola bongo te baza mpe bato lelo baenseignant ya université mbula nyonso baprofesseur ya université bazalaka na grève bino bokomprenaka bango te biso bokomprenaka bango bazalaka na grève mpona kosenga bato oyo batangi baklasse ebele baprofesseur wana mpo koma professeur osilisi balicence wana oke kosala bathese wana barecherche banini na bamboka mosusu mbongo bafutaka professeur kutu yango wana esalaka professeur azalaka na ntina te ya kozala ata kokota na gouvernement na bamboka oyo eza développe wana parce que baprofesseur bapesaka bango salaire oyo etindi bango bakontinue kosalaka barecherche chaque situation ya mboka basalaka barecherche bakenda koconsulte bango oyo ya biso ya kosala salaire ya mabe ya baprofesseur esaki baprofesseur bakomi koya mingi na politike mpo baluka lisusu bakomplete oyo ya mabe oyo gouvernement ya moke oyo aza kofuta bango ye kobebisa université ekomi na baprofesseur politique oyo base donné na science esali ke qualité ya enseignement na biso ekiti makasi parce que professeur aza kosala mosala na ye na condition elongo bani te condition ya liboso ya mabe eza salaire ya misère baza kopesa professeur esika lisusu liwa ezali oyo balakisi ya baklasse oyo ya mike awa ekole primaire secondaire bandeko na ngai nano namona boye te kuna na mboka Corée du Sud ndenge nayokaki naza koverifie yango na ndenge natangelaki nayoki bainformation na Corée du Sud lokola bayebi valeur ya molakisi
lokola bayebi ke makambo nyonso mpona kodevelope bandaka na molakisi aka matamayele oyo aza nango atia na kango na kati ya bana bongo bana bazwa yango bakende kosalela yango na vi na bango mobimba mpona kotombola mboka na bango. Kuna na Corée du Sud ndenge nayoki bafutaka molakisi salaire koleka ministre. Donc moto ya liboso bafutaka salaire ya kitoko na Corée du Sud eza molakisi oyo école primaire wana secondaire wana. Mpona nini basalaka ndenge wana? Bayebi ke makambo nyonso ebandaka epai ya motu. Bongo awa epai na biso motu oyo abandaka na mwana oyo ayebi eloko te akotisa biloko na motu na ye tozoba ye. Salaire oyo leta afutaka ye soki otali oyoki mawa balakisi wana baza oblige bakende kodebrouiller kosala boye ntango mosusu koteka na nguba epai ya bana kosenga epai ya bana mbongo po bayeba ndenge nini meme transport ya kozonga ya classe ya kozonga. Nde omonaki ere moko boyaki kosala ke mpo bapermettre baenseignant bakameme bayaka na mosala bazala motive bakotisaka oyo cotisation des parents ke baboti chaque fois bapesaka mwa mbongo moko boye likolo ya oyo minerval l'etat fixe po epermettre a partir eloko wana bapesaka mwa baprime na baenseignant wana ecomplete mwa moke salaire na bango bakende esali boye bambula ebele baboti nde bazozwa en charge baenseignant oyo bazotangisa bana na bango. Eza mawa mboka oyo richesse eza makasi boye tomona balakisi na biso pamba tofuta bango lifuta ya misère eza mawa mingi. Ye kosala président de la république Félix Tshisekedi ekoya na félicitaka ye na eloko oyo ya koloba ke tokotisa gratuité parce que erekomaki oyo bapara babakisa baboti ebele mo batenda bana na classe eza kokoka lisusu te. Président ekokotisela biso gratuité mais gratuité wana eza likanisi ya malamu kopermettre mobola oyo aza na eloko te akotisaka meme mwana na classe mais likambo monene etikali nde mais enseignant oyo moto azolakisa bana wana situation na eza ndenge nini bayaka meme komatisa na bachiffre bandeko na ngai komatisa na biloko ya koba moto azalaki na 100 akomi na 150 na 1000 na franc congolais eza eloko te toza kotala pouvoir d'achat ya mbongo oyo bapesi ye elingi koloba ke lelo oyo baenseignant wana par rapport esika bakutaka bango bamatiseli bango basali quelque chose mais na réalité ya marché vie ezokoka kaka te baenseignant wana bazokoka kofuta kaka ndako te bazokoka kaka kolia te bazokoka kaka ata transport ya pambe fo basenga bana na classe naza na moninga na ngai oyo asala biloko wana kotangisa bana ye azaka na secondaire mokomoko na moni ye na bi akota biloko ndenge na bi kasi biso totanga kuna na ISP nzela na biso kaka eza ya kotangisa bana mais en tout cas pasi ezali yo kutu kuna okota babiloko wana ya bapolitike yo kutu mwa bien nga nalobi mwa bien yango edépendaka soki oza en poste soki oza na chômage jare molai alobi nga kutu wana koma mokolo boye naza na problème na ndako nakobisa bana na classe bokotizeli nga lobi chaque mois nayelanga 500 1000 okende koloba ke na bamama na bino ke na baparent na bino ke madame asengi lobi moto na moto aya na boye lokola baparent balingi bana batanga bapesi mbongo wana lobi wana nakamati mbongo nyonso wana na lokoti na maboko ya bana nake korésoudre problème na famille na ngai tala ndenge toza kovivre nanga nasilisi ISP na ya Gombe nde nakotangisa awa nde botomona nazotangisa mais lifuti eza malamu te donc lifuti eza ya misère naye kotelemela likambo wana ya koloba ke moto atangi classe na ye ake kosala azofutama malamu te. Donc politique ya mboka oyo mpona salaire ezali malamu te ndenge nini tokotelemisa mboka soki tozofuta bato malamu te yango wana le fait ya kofuta bato mabe tokotisi moyibi na mboka tokotisi lokuta na mboka tokotisi corruption na mboka tokotisi biloko nyonso mabe ba antivaleur na kati ya mboka lelo mboka eza na se lelo mboka elali faible tokotelemisa Congo ndenge nini émission na biso elobi de quoi souffre mon pays le Congo démocratique quel remède maladi nini mboka na biso ezobela tosala nini po totelemisa mboka oyo bamboka nyonso tozomona eza développé babanda nano kofuta bato na bango salaire ya malamu parce que soki ofuti moto salaire ya malamu kopermettre ye alinga mosala arespecte mosala amipesa mpe bomona rendement na ye soki ozofuta moto mabe akoya mosala me motema na ye ezali fo nabimanaki losa mpe kope boye mpona complete parce que na mosala ekokaka kaka te yango na mboka na biso bato bazozwa mosala na valeur te gouvernement ye moko ifalaki azwa exemple ya kofuta bato malamu
po avant tosenga baprivé bafuta bamalamu ifo gouvernement afuta bato malamu mais kobanda 60 ti lelo gouvernement na biso aza koexploite bacongolais kofuta bango mabe kobanda 60 ti lelo gouvernement moko te azofuta bato salaire ya malamu eza malamu te lelo bana na biso bazwi kuluna mpona nini parce que baboti bazokoka koprendre bana so en charge te baboti bazokoka kotangisa bana te baboti bazokoka kolesa bana te esaliki bana babebi na balabala bao baza esprit mabe basimbi machete contre biso sikoyo lelo tozoloba bao tokanga kaka bakuluna tosala me tobanda mpona kozwa solution likambo tobanda na ebandeli eza kofuta baboti mpo baboti bazala mbongo oyo kopermettre bazwa bana na bango en charge kofuta eza kofuta basalaire ya misère eza lelo na Congo te salaire ya Congo lelo eza salaire ya misère naye kodenonse yango eza malamu te kofuta moto asali mosala na ye bofuta ye salaire oyo azokoka kolia te azokoka kotangisa bana te azokoka kofuta ndako te azokoka kosesoigne te eza mabe mboka eza na misolo oyo effort gouvernement na biso asalaki mpona kofuta badepute basénatere bao baza na bainstitution bapoliticien basalaire ya kitoko eza meme effort naza kosenga basala mpo bafuta fonctionnaire salaire ya malamu bafuta enseignant salaire ya malamu bafuta médecin salaire ya malamu bafuta infirmier salaire ya malamu ezala mboka oyo motu nyonso asali mosala na ye afutama bien alia bien atangisa bana na ye bien nde wana tokokombattre baantivalere tokokombattre baantivalere ndenge nini na toza kofuta bato malamu te soki boza kofuta moto malamu te donc botindi ya débrouiller autrement eloko wana ne kotelemela yango émission na biso ezali toluka ndenge nini totemelisa mboka na biso mpo totelemisa mboka oyo ebongi nanu na liboso toyeba valere ya mutu valere ya mosala ya mutu tofuta mutu malamu lelo biso nyonso toza kobelela oyo bamagistrat oyo bajuge baza kosala boye bamagistrat bajuge ngai nakoki kokondane bango bongo te awa naza kodefendre bango te nayebi ke makambo bazosala ndenge bozoloba nini eza bongo me ngai nalobi ke soki biso mboka oyo toyebaka ke bato wana batangi klase na bango nde baza na justice na maboko na bango moto oyo akorendre justice efalaki totia ye à l'abri ya babesoin tofuta ye malamu moto azoya korendre justice wana baza kobengana na ndako kuna préavis aza na moya kofuta ndako te bana ne bazobengana na bango na classe atiki eloko akolia na mwasi na ye te bongo boloba bango bajuge banini te tobanda nano kofuta bango malamu soki topesi bango salaire ya malamu bongo nde tokombattre corruption tokombattre biloko mosusu parce que mboka oyo ezofuta bato mabe elingi koloba te bakonzi baza na vision te ndenge nalobaki na video na ngai ya oyo etukoleka ozwi pouvoir oza na vision te kobanda 60 ti lelo balider na biso baza na vision moko te mpo na mboka apart bao babundelaka indépendance vision moko ezali te kaka bongo kokende vaki bongo te il faut to changer mboka oyo nzambe apesi biso biloko ebele bato nyonso bazokama ndenge nini moto ya libanda akoya bango bazotombwama awa bamosusu bazoyiba biloko na mboka na biso baotonga epai na bango biso ezosimba te mpo na nini parce que morale ya bakongolais eza entame quelque soit mosala moto akosala ata atangi klase ndenge nini salaire eza te na mboka oyo mboka nini salaire ezalaka te bamboka oyo toza koanvie wana bokende na États-Unis botala ndenge États-Unis afutaka bato na ye bokende na Suède botala ndenge Suède afutaka bato na ye bokende na Canada botala ndenge bafutaka bato na bango bamboka nyonso etelemisi motu lelo eza mboka oyo eyebi korespecte motu eyebi korespecte mosala ya motu me biso toza kosalisa bato mosala me toza koexploite bango oyo bafutaka na Congo eza koexploite population na telemeli yango naye kosala oyo interpellation epai ya bakonzi bapoliticien balider gouvernement botika biloko wana bino moko bopesa exemple na kofuta bato malamu président ya république era ye apesi bato ya kabinene salaire ya bien badepute basénatere elingi koloba ke ayebi valere ya mosala ayebi valere ya salaire kasi ekita mpe epa bato nyonso eso kaka likolo te bandeko na ngai émission oyo eza ya biso nyonso émission eza bokoloba mpo toza na bitumba te bitumba ezala te ifo na mboka o salaire ezala baindo pakistanais baza koexploite bacongolais soki olingi koloba babongo baya fonctionnaire na bino bafutaka bango combien te eza bongo te esengeli motu oyo asali mosala na ye alia mpona mosala na ye ekotinda ye alinga mosala ekotinda ye arespecte mosala ekotinda ye asedone na mosala kasi soki mosala na yo eza kofuta yo ndenge basalaire ya misère oyo baza kopesa na mboka oyo ezotinda motu azomona mosala pamba te mosala nde edevelopaka tolingi Congo etelema
sika awa bakonzi bazosala po bitumba esila na mboka kimia eya ere kimia ekoya ebongi makambo ebongwa na Congo etelema mpe ekoki kotelema te soki todeside te kochange modele na biso ya kofuta bato na mboka oyo. Il faut bafuta bato malamu, salaire ya misère il faut esila Congolais totelemela salaire ya misère na mboka oyo. Tosi toyoki ndenge balobi toza pays riche, nzambe apesa boye, nzambe apesa boye te. Makambo oyo ya kofuta bato salaire ya mabe na telemeli yango tokobanga te. Congolais aza na droit ya salaire ya malamu, Congolais aza na droit ya kolia malamu, kolala malamu, kofutela bana na ye classe, parce que toza na moyen ya kosala yango. Soki basali yango mpona bapoliticien bakoki kosala yango mpona bato nyonso. Nasengi oyo baza na makanisi mosusu bacontacte biso, tokopesa bango espace na kati ya magazine na biso, parce que ba-antivaleur oyo il faut esila. Kofuta mutu malamu ezali mabe ezali antivaleur, kopesa mutu salaire ya misère ezali antivaleur, parce que ezali exploitation de l'homme par l'homme ezali antivaleur. Pe lakisi ke mutu oyo azondimaki bafuta bakongolais mabe azangi vision. Ezala gouvernement ezali donc baza na vision moko te ya koba tokuta mboka oyo place oyo tolingi tomemango place biso tokobanga te. Tokobanga te kodénoncer bantivaleur parce que tolobaki ke po Congo etelema ezaka totia misapi bato libanda otele nde asalaka boye baspiaka mboka na biso te. Biso moko na kati comportement na biso eza ndenge nini. Bato bazozo bato ya misala kuna na kati ya bandako ofuta bango $50 $100 bandeko na ngai ofuta moninga $50 $100 pasa nango nini. Bando Pakistanais wana so bapesi bakongolais 150 200 300 bakanisi ke bafute $300 basala nango nini. Baresponsable baza na bana yango na moyibi ekoti na mboka, détournement ekoti na basircuit nyonso, corruption ezali partout. Soko bokobanda ndenge nini sans ke bokamata eloko oyo etindi kokotisa mabe na kati ya mboka bolingi kolobela yango te. Bamosusu bakoya bakoloba o mama wana azoya koloba awa ese kuna na France amonaka te ke bagreve mpe ezalaka ya bato bagreve ezalaka, mais bagreve na bango baza na simigi na bango. Bino simigi na bino ya kutu ya $5 boaplikaka yango te, mpe ata so boaplike yango eza simigi ya soni. Congo lokola mboka ya mbongo lokola biloko lokola oyo boye, kasi mpona boaplike basimigi wana te mpa badepute na basénateur mpe na cabinet ya président. Botika koambrie président aye na vision na ya kitoko, ye amoni ke salaire oyo akutaki bafutaka bato na présidence eza salaire ya malonga te, atie oyo atie wana nde boye arespecte mosala. Badepute basénateur oyo baza kozwa wana arespecte mosala. Sikoyo bino kolingi bobloke soki alingaki te mpa bakongolais mosusu o te kuna te mpona nini. Mboko eza ya biso nyonso eza te bamosusu baliaka bamosusu baliaka te, jamais. Toboyi salaire ya misère na Congo oyo naye kotelemela yango naye kointerpele bato na kozongela yango mbala na mbala. Toboyi yango mpo totelemisa Congo il faut kofuta bato malamu, salaire il faut eza malamu. Toza na besoin bainvestisseur mais eza te mpo baya koexploite bakongolais na mboka oyo bafutaka salaire ya mabe. Totelemeli yango. Nazoboya koloba makambo ya armée na service ya sécurité po toyebi ke toza na guerre, mpo nalobaki ke pendant la guerre toza na obligation ya kosoutenir armée na biso na baservice na biso. Mpo na nini? Mpo mboka eza na bitumba. Kuna tokosimba te mpo na koloba, mais eza te ke kuna mpo eza kitoko te. Badécision bakonzi bazwi tout à l'heure la mpo na armée na sécurité na félicité bango, parce que il faut to améliorer conditions de travail mpe condition ya monene tokoaméliorer ezali nano salaire. Bandeko balandi lelo na suki awa bomoni ke émission naza kosala yango na kanda mingi, parce que makambo esalami ya kofutaka biso salaire ya misère bambula na mbula. Il faut esila na mboka oyo. Bakonzi gouvernement yo moko banda exemple tika kofuta bafonctionnaire salaire ya mabe na bakabinet politique nyonso basalaire oyo eza kuna nde yango tozosenga mpona congolais. Ozwi salaire na yo oke na ndako na yo nde yango kolinga mboka na yo. Eza na bamutuzu walo mboka yango salaire ya biso nini, parce que bazomona na valeur ya mboka te. Atanga te salaire eza te, ateka te salaire eza te. Finalement eza nini te? Totika biloko oyo soki tolingi mboka etelema tobanda nano korespecte bato, torespecte mosala ya bato, tofuta bato malamu na domaine nyonso. Tolobi kaka te na politique, na domaine nyonso po tomotive population na biso alinga mosala, asala mosala, alinga mboka. Il faut tofuta malamu, salaire ezala malamu, tolongola salaire ya misère parce que ezali antivaleur, ezali manque de vision, obstacle au développement. Merci bandeko na ngai oyo aza na contribution akocontacte biso
tokopesa espace ye mpe apesa contribution na ye parce que eza mboka na biso toza na mboka mibale te kaka oyo nde nzambe apesa biso moto mpe akobongisa yango mosusu azali te kaka biso moko il faut totala esika mabe ezali tobenga yango mabe mpe soki tobengi yango mabe todeside kobongola yango kochange yango. Quel remède pour le Congo malade? Il faut tolongola ba antivaleur tolongola ba salaire ya misère moto nyonso afutama selon mosala na ye. Merci, à la prochaine.